Congolais motema mabe, Congolais, Congolais peuple naïf, Congolais, Congolais motema mabe, Congolais, Congolais peuple naïf. Ouais, bonjour na balandi na biso nyoso ya chaîne na biso Congo Cool. Et za bongo ngai ya bino musakoli baboya basambwa. C'est vrai bolukinga pe mingi bolobi trop musakola kenda musakola zali. Na zwinde ba taxe sérieux. Ba pasteur ba monike makambo zo kina nenga mabe. Yango lelonga moko musakoli na zongi. Yango premièrement on a pesi na mbote lisusu na pesi mbote makasi na yemoko le boss de notre chaîne mokolo chaîne na pesi mbote balobi ya papi d'Etienne Fumutaku na pesi mbote motema ya maman. Et sans oublier balobi Moutoua Simbara Régie 520 gigas notre Bikuma na pesi mbote par double na pesi sous mbote makasi na bayanga vraiment va soutenir nga na ba moment o pasi ba moment o calvaire ba tika mosala nzambe te ba sungaki ba sungi ministère na bo sanité na pesi mbote makasi na yemoko le Mbo Jordan na kati ya Paris balobi 10 ayolo donc ba mbote no ngona. Sans oublier Régis Sass na kati ya France mon bien-aimé ba mbote no ngona. La bonne sanité Patrick Moupengi autrement dit roi Pelé Simon Kimbangu d'Angola donc la pêche Bambote Bisika et Zwamio. Oui bien aimé na juste que soso la bino que soso sabino vraiment malamu ko panza bino mémoire pour comprendre banani bazo bo mamboko batoli boso bazo bo mamboko ya Congo eza biso ba pasteur na bige place oza omituni pour nini yo pasteur zoa conscience combien de fois yo bomi mboko obomi ba vie ya bato na mboko tala bible e qui peut bongisa qui peut bebisa te lelo ba pasteur tozo bebisa ba foyer bato oko comme un pasteur qui ne pas aussi prophète a comment ko prophétiser na tina ba vie ya bato lelo yo pasteur okome okanga mwana bato ndoki est-ce que kindoki za mabe non soyons sérieux kindoki za mabe te pratique bondoki nde komi mabe landi tango zo zwa mwana mutu tango lingo zwa mwana mutu il faut que na politique nini yo ko kende ko zwa mwana mutu na ndako moboti ni asali 30 ans tatana mona ndoki te abokola ye mais yo lelo mwana na komi na mwasi papa na komi na mwasi ambanda nde à ce moment là yo komi ko pesa ba prophétie que mwana ona zandoki si certainement mwana ona zandoki qu'est-ce que tu dois faire toi un pasteur kende luka moboti na ye aborder senga ye mona mais maman en église la sorcellerie est une maladie qui est guérissable les lobino ba maladie kindoki bo komisa bana bato ba fazer qui ne laissez pas le ba fazer ba tondi na Kishasa ezabino ba pasteur qui ne laissez pas le que ti ba mabale zo kufa lo se bino ba pasteur bo teyi bo lobi divorce ezamabe mais ba pasteur ba divorcer 4 fois. Pour ne pas le nom, je dois aussi citer les noms. Comme exemple, l'évêque pastoral Mukuna, combien de fois il a divorcé? Bon, mon ango bolobé langoté. Mais ceux qui frères dans l'église a divorcé parce que moi, si ils ont même conduite à ma baie, moi, je vais faire souffrir. Mais loin beaucoup condamné ango. Pourquoi il y a bien nombre de pasteurs qui sont condamnés? Et ça injuste. Il y a des gens qui ne plus loin. Ce n'est pas aussi seulement des hommes politiques. Talana krati ya Seni, ba pesi un pasteur à diriger Seni. Mais le pasteur a zone dimanche à la tricage a pesa na peuple congolais ou ezaki choix na bangote. Qui ont fait tout ça? Ce sont les pasteurs. Lelo, Bokomika Kofinga, oh tu sais que Dieu a fait ceci, oh monsieur Kabila a fait ceci, mais qui sont de vrais destructeurs de ce pays? Ce sont des pasteurs. Olongoli la bebe ngoy mulunda bozui abe mususu boche bozui sou passer mususu boche est-ce que na poste on a seni bokoko so bo pagan noté bocha parce que ba passer à 3 fois boche wango simbité chiffre 3 chiffre résurrection Jésus-Christ a ça qui 3 jours na cycle puis pour le 3e jour Jésus-Christ a c'est quoi qui mais bien plus de 3 fois ba passer bozo ko apporter nini na peuple congolais et loko mon côté tala totika ba distraction hein totika ba distraction tozo conscience. Le pasteur qui Ziamina Kibila. Azalaki a sauvant le Congo, sauvant le Congo, sauvant le Congo, sauvant le Congo. Kabila meki c'est sauce. À côté ici en assemblée, sauvant le Congo comme un nid. Et comment qu'il y a boy Kimboudi, a boy Kimboudi. Le pasteur continue à bah meki est prison. Abimi, carrière est koufi. Or,
parce que coutume ta te biso abandana biso mate ya wana ya prospérité asisa te akenda prison. Lelo tala ndenge prospérité est comme dévié. Parce que tout le pasteur soit enseigné sur la prospérité, sur les offrandes. Alingi ka ba pesa kaye ya ko pesa nani pe mukolo nini. Yo pasteur mundimi asomelo type mais mundimi mo za piéton. Yo pasteur mundimi peso seka loso mais yemo epane bona lanzala. Mais oh Bible le la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc avant de bongisa yo faut bongisa ndaku na ye. Mettons nga yo peso tourner te ndaku na sibalier aux yeux tché. Au quotidien nanda ko quotidien cuisine olingi bana nonde ba vimba matama ya baninga ba fionuka. Pourquoi ba passer bozo bunga éthique yo passer zo te moi ndumba tika kindumba azana musala te kopine kindumba aboko la bana na kindumba atangisa bana na kindumba c'est pas comme ça yebisa mutu tika kindumba pourtant yebisa sibiti tika kindumba mais otindi ende asa péché otindi ndumba asa la péché. Pour la Bible, moi, ça na mibali 7, 8, 10. Ce qu'on ndumba tiki yebise tika kindumba, atiki kindumba mais akomine moi si ya mibali ebele. Ah on a kindumba nenga zaka na ba kontela ndumba mobali te, pour mibala bazo afuti mbongo na leka kei. Mais tant akomi mutu normal lokola basi nyonso, akomi na poso olinga mibali, olinga 10 15 wana okuna pa ka bele estomac. Amonye na mbanda lobo kanga mutema tabokeli mbanda mbasu wali sumute. Nanya sali ke frère wana koma mutomasumu yo pasteur yebisa ye bien sir nengeza awa kindumba oyo esimbaka te esalaka boye olukele mo mbongo bandi comex tango banda comex akutana mobali moko bien ata na église ata protocole moko bien église ata diacre moko bien ba pesi makambo mais yo yebisa tika kindumba no musala ko pesa e otikise kindumba na loyenge mais oyebite ke otinde ne pas belle sa mibali bestement. Pour moi, c'est un peu de mbali moroté. Alors qu'on remplit raté. Bah pasteur to zonga ne sika na biso to vanda. Hein? To vanda to kanisa. Pasteur mukuna yo moko talananu. Talananu. Okoloka ser en Christ azo emanze mo nzambe mo ndika zo embela nzambe te. Ozoka ser azo emba. Ser azo emanze mo abi. Naza vase de terre et panzanaka pamba pamba. Andi mériske il est investi à moi. Afungo linzela alakisinga yango asuki wana te azotambwisanga nani wana azotambwisa ye aza vase de terre aza wivini oboka babaso batobenga ba wivini apanzana pamba pamba liboso mibali mais mobala liboso avie fongo linzela pasuki wana te moi si so alingi mobali liboso afongo nzela akomisa ke mutu liboma donc asuki wana akomi ko landa mobali akomi ko tambwisa ye tala sœur zwa courage. Les cas na TV bisa batuko yembela mobali na yo. Hein? Le bana batu yembela mobali. Ozo ka frère azo a disque bino. Asoni na mwasi na ndaku mayo na yembela minonze mwanzambe. Ni yango na benga kayo susu simbanga loboko to kende mboka. Est-ce que wana nze moko yembela nzambe nzambe koma susu na yo? Vous blaguez avec Dieu? To komi ko sakana na nzambe. Nzambe akomi susu. Lobi akoma bigudi. Lobi akoma monpupunyu. Lobi akoma jouer. Tala. Tocha nzambe na place na ye. Na yoka place ite Moïse abenga nzambe mon chouchou. Na yoka place ite Abraham abenga nzambe mon pupunyu. Mais bino bakoma ko changer nzambe bakombo. Ozaki no faible na makama banzele. Na kimukolo bandele banima maginzele yo pasteur. Apo koti studio na yembeli nzambe to yembeli momi. Na bosani te au faible commencement nanga. Mbatu ebele bapesa kinga chance te. Na bosani to banguna bajinga kinga banguna te bambanda na yo nde bazinga ki o pasteur comprendre je lo bana nzambe vérité o bosani faible commencement to bandoko linga basi ba boya yo lelo na yika pona panza bino na te zemne ke ba passer baza ba vrai aventurier liboso ba passer lelo baza ba vrai aventurier so bo siliki na siliki ko bando tanga ba komo passer na minicho ngana o sepela ni minicho zo kota na motema na nga c'est Denis on a mutu munkwabu un bon pasteur on m'a vient comprendre si comment manzambe on m'a vient zongi yongo boya moi sandumba na kishasa lelo yongo boya moi sandumba na kishasa lelo moi sandumba yoko boya est-ce que ebite ke nzamba reconnaître moi sandumba na de son vivant yebite ke nzambe so accomplir sa mission parce que moi sandumba sokola ka makolo e bien ngote
nzamba côté la mobilité na Bible banda Genèse Apocalypse côté la ndé mwasi ndumba sala obakanga na katia adilité la katia kobo oyebi yango te au pasteur ote yango bandimité so nzamba côté la kaepwani nzamba ta zoba ayebaki ke vitesse simba me pa mwasi mais yo lelo comme oboyisa batu basi mais yo moko video na yo wana na mobali tala bino bozana problème na ye na kanda bokoti yango hôpital na bimie na uti hôpital na bimie na ko palola bino na bi bana tout ya Congo cool bozwa ta ko landa enseignement oyo il n'est plus temps ba passer ba kosaka biso ce qui passer azo kosa yo oh mon frère nzamba lobi mwasi ana za vino de tout n'est passé nzamba lobaka na yo moko Bible zoloba il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre allo bagata na bandoto yo moko nzamba loti sakaote donc yo frère otikala polo ta femme de nuit sœur atikala polo ta mari de nuit bon mobala vina ko lota été tala yaya ndenge passer azo vision yo poko zwango mutako sa yo te bakomaka hebka baba mandere boshaka na bolo baka nini tuna pasteur alobaka nini ye pasteur tango balaki mama tango balaki mwasi na ye est-ce que batuna ki epeke papa ye nzamba lobi mwasi na yo te yo lelo pasteur tu ne pas marier chose grave dans une église lokola ya yo pasteur tu ne pas marier talambi tiko ko sa bato yo la Bible zo ba mon peuple périsse par manque de connaissance lo nana kanda makasi on lelo nana kanda po manquer pe souvelesi on a minute au pasteur za de ninesi na minute au pasteur za de ninesi bino botikala ba coopérant bona ba ligablo bozamba ligablo na bino pasteur nini akolinga a pesa prophétie a tatone nango bokoma mater muke prophétie belé prophétie za nini bo expliquer ba na nzambe prophétie za nini hein prophétie c'est la prophétie c'est une orientation de temps et la précision du temps ce que temps yango bino bobanda yo na mona libala prophétie na kisheza libala prophétie na kisheza poto ba la nzamba la sanga drapeau France yo ce que na poto ki mundial ba ce que nzamba la drapeau kishasa aoyati akata ndoto wana pe osika la passion repese prophétie wana yo zo lote la ozo zo la prophétie ya loterie loterie d'autres termes c'est esclavagisme esclavagisme modernisé donc ba sombi mutu ba memi ke sa musala makasi na poto yango yo zo la mutu vision pasteur tozonga na nzela bolingo mona mutu za na mwa ligablo na été bolingo mona mutu simba mwa 5000 te offrande lelo comme ya appel de fonds mo wana na banda Bible banda Genèse Apocalypse mon appel de fonds te place ni Jésus qui ça rappel de fonds botika balokutako soki lobi o bobongisela nzambe boyele on appel de fonds nzamba longwa nzamba nation comme nzamba un individu o passer au tribunal nation ba nani o meka nzambe na ngana 200,000 papa nzamba combien ko meka na 200,000 donc lipamboli 200,000 eleki à 100,000 lipamboli à 300,000 eleki so muto aza na 1000 francs donc ya ozo lipamboli te bon mo kabola ba enveloppe na église est-ce que phénomène on les a normal c'est de l'escroquerie pure et simple passer à Romo linga pour les ganzela batende liputa te na mona na église un pasteur Gilles Bumba nga bomba te na panzaka bino nyoswa na panzaka bino rendez-vous patata na kutana na pasteur Gilles Bumba azobimisa mutuka me abengi ba policier ba sele sécurité batandile mutuka ne maputa tele de carte ndoki au Bible mesure ba mon peuple périsse par manque de connaissance to yeba la Bible bosaka jeter pasteur azoteyo oh Saint-Esprit alingaka masangate mais il est le premier mutali boso melaka veiller 20 ans na 11% bana kin bofunga na misu bana poto bofunga na misu 20 ans na 11% mais bouteille moko tiri boza na 0,6% ya muto abeti 10 bouteilles tiri bodo muto ameli carton mo 20 muto carton va lekier wala ndanga bien siko yozo boy sa muto melankoi yozo boy muto mela primis mais yozo mela 20. Oh non, moi je prends du vin, c'est bon pour le santé. Lokuta yaya. Lokuta. Bokomi batu ya escroquerie. Il y a plus de pasteurs dans ces pays.
bato babomi Congo eza ba pasteur tala londe botondi si to ya ba fazer tala londe botondi si to ya bandumba kende paka juma mona plupart de ndumba eza kuna nga bakanga ndoke pa biso peso venda te na venda paka juma po nini pasteur mta prophétisaka ba pasteur mabala combien bobomi likolo ka ke nzamba lobi na nga ke oza mwasi ya vie ya frère wana te tala bien aimé et comment ba prophétie comment monter en toute pièce pasteur alingaka momino nenga kuzu mwana kini fungola miso alingaka momino nenga kuzu mwana nenga ozwa ete ako bambeli sakoli kimisa momino église ya ba église masakoli bobo yango église ali sakoli église osambela te église enseignement des églises ofovanda église bateka venir à Jésus Christ yango d'église yo ke vanda église comme une prophétie pasteur a tete maman e baba chekele bo ma sœur tellement prophétie nini ba pesa amutu de devant batou prophétie liboso batou na sous prophétie ta et sous prophétie te yé pasteur pour ba pesa prophétie mso batou ba bomba oh secret sacerdotal mais yango na bien sacerdoce c'est comment ya batou comment pour na bilongi lisako les ala ya yo na nzambe na pasteur na yo ouais comme ya hôtel misa na église le roi be dingwe pasteur comme le roi dingwe pour personne li sakola zo luka ngo luka bien aimé so tali na sima passer gal bloc yo bomba mawana na pesi bino exemple ba passer on tangi ba kombo passer mbie je crois boye bien az acteur à signement asala ba film était kama makasi na réseaux sociaux hein na longo wana ozui fwa na biso oyo akomana olene mbonga Tshisekedi nani fwa na biso ali mbonga Tshisekedi akoma ayemanze mune ya nani oh frère wa majabu Mike Kalambai frère majabu amo lene mbonga Tshisekedi ofele frère a changé nzela côté politique aza sous musicien te asa abeta basi na États-Unis boyebi ali mbonga mwana mama olangi a Chine etina niveau 0 ta lolo mwanda komake bala muninga na ye tala charge pressé na vie charge ozu souffrir na biso nani yeko tazaki mo conscient azonga ka sengi bana nzambe bolimbisi mais bolimbisi vidéo wana nde est-ce que kufi hein ozu fora na biso na ayemba bien Michel Bakenda beta manga minene mais vidéo e quartier carrière olongo wana ozu sous pasteur oyo nani lo lombo pasteur bali asali clip pasteur osa tire langue na moi en pleine clip tala bondoki ou alors nous to komi wapi tout le bel cas politique, tout le monde qui s'appelle vieux pasteur, tout recadré pasteur, bazonga dans les bonnes voies. Hein? Pasteur qui s'est mis la terre à l'issouté. Pasteur mukuna même quitte une église. Awa betene ma solo. Lobi na kuzola na batu ya fibu, na kusombela bino nyos bavarezi ya sika na fibu. Wana pasteur. Awa beta ma solo qui va comme businessman. Olongo pasteur wana. Oyena pasteur mususu soni ka futa kindapi. Mobala mari misamo agenda api ake bota mo sa batu mari misamo bota na nenga kuku to ebide ba mwana mari misamo tikala chez rythme misamo za wana leki wana leki on appelle papa na kishasa na pesi papa bino mbote place azali le pasteur sonika futa papa rythme misamo na pesi mbote place azali misamo moni papa donc le ba vecteur bando bima donc tolongo wana na hôtel c'est bino ba pasteur pasteur mbie ayebaki dama mabena zo sala comme ko yemba ngoti na banzembo tala pasteur abimisi vérité comment moment suna peton nani peton ba pepa na nga peton nani momini basala ne vidéo nani comment peton nani momembi wana peton na ndambi etina Gabon le pasteur mbie a côté studio embele olandinga atia wa bolingo ne kumbio epa ya moto pamba olandinga pasteur mbie le kala tevo de matin nzembo so yembela ete so dio bika nzembo yembela ete na tiki na ole ka suna médiaté tout ça la batu bozo yina pasteur de l'île siponi pour le bine musique a fallu za li sumuté pour le biko va na faire za li sumuté et ça peut ma bête lelo yiyo bino bapase bo wanga nzembo redi to yemba ngona bino te tonto makolo bomengo atakana na kozuwa na kokoma lokola bango kudia ndi mukuso saima to lobango na redi ya misi biso le bino to yemba ngoti ya to za la batu to za la vraiment batu na bosanité vraiment ba makamba boy na za so na lo bango matanga kana linganga ma grâce tikaya ayoka biloko boy po yeba prophétie mike kotaka été biloko ba vraiment mon président ro mukula foza la kawana olanda ko très attentif bo s'abonner bo landa vraiment émission très calmement pour na za na kanda makasi
passer na église na 5 nzele wana lisumuté passer na église oli mbonga mabonza ça pour autant tout na ba question wana lisumuté parce que l'église c'est lui passer alinga kufa na a préparer moi na parce que est comme royaume le loro boya ngondeni Nema royaume papa kufi va remplacer Nema lelo oyo mbiye papa kufi va remplacer Moïse lobby yo pe passer au tikal pour aller yo pozo longo Gilles Bumba oko préparer pétrole la moi satanga la Bible le ba remplacer yo keba ba ba souffrir ba na batwa ba passer robo kemba ba na batu yo Gilles Bumba so olongwa na sikatenda olongwa pona ba buzoboyo keba na moi so préparer tango zo préparer ba peke Mike Kalamba ya tikita o chelisu akoboma vie na ye soko meke o préparer lobi na otinda Mike Kalamba akoboma vie na ye église ya royaume te ba tipana ba kemba pemeno ba petuana soki yo za te tia ba petu ba sa musala bokoma ote ya batu na ba WhatsApp c'est normal olingo ka ba cherté so ba petuana ba kemba yo za na poto ote na WhatsApp ba ngwa ba betela ko maboko andokia ba show bino ba pasteur lelo na eli bino lelo na kanana bino biso tout ba pasteur mais ngana pasteur ki lelo ya kalate na lata mbatsa dongi na pasteur ki lomo na chemise nga Paul Smith na moi argent na vandalize na parler pe na moi nzele pe nzela poids moi sanga poids na tanga kombo bobo yinae na tanga kombo tina nko Olandi et puis j'ai aussi mon père spirituel le pasteur Akship Makulu ma futa mutu munkobu na munzambe tala ba pasteur ba luba bolu que se passe quand pese kufi bo bandal boso na droit au mona muluba cartable na sali boko boye boko ti kopa moto boye boko ti kopa ba boutique boko misu ba pasteur yaya mukuna na yela ki hôtel limbisanga tu as divorcé 4 fois on s'est remarié encore pour la 5e fois l'homme de Dieu zonga mutu c'est repentir ne bozana botika na ba succès grâce à Nzambe ezali souté boko misu église le roi ba wenge église comme elle recevait yamba libala je les reçois au nom de Jésus yamba kobota je les reçois au nom de Jésus yamba kozwa je les reçois yango moni peuple de ba demeurer ka ba pauvre en esprit et en matériel yozo boke la mutu ayamba bozui mais entre mutu na musalate yo yebsa mutu na mono na poto na mono ko na poto mais mutu na dans relation moto ko même na poto parce que te bien aluka cop akena tana limete atana gandour abwa nzoto abando bomba kesi lo ba ke poto poni bo bomba peuple congolais bo so ba goyi frère nzamba otesa ngwa mutu munene nzamba otesa mutu munene mais osa kopni mutu munene fene na parler na bango osa kopni ki mutu munene maloba tozonga batu lelo na moni boko mina ba système ba groupe na ba WhatsApp ba groupe ba ONG yaya chata volonté kota na groupe ONG lela ba sunga yo lela ba sunga yo ezali sumuté mais ba passer o bazo boya ba sibi boyela na ye ko supplier bino to mais na ye ko loba na bino boy na ye ko interpeller bino basakana kana moi cité yo pasteur banote ya batu marque de la bête ti lelo na no comprendre marque de la bête té yango moni frère Fallou ko taloba na bino ndoki ya vinanga eza yo chérie mais bon comprenant lisako la frère Falité bon même révélation frère Fallou ka lokwa mbinzo mayebo lelo pasteur soko bali moi si nanda kuna keno malembe so che moi si nanda ko la liboso moi sa ko kate ezanzala nzala na français ba benyango fin comme na lettre nini lettre F yemo moi si azala femme comme on a lettre ni lettre F. Bible zolo ba mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Fin on est dans la lettre ni lettre F. Na ko dans la 3 F. F est la 40e lettre dans l'alphabet. F est la 6e lettre dans l'alphabet. Le roi dans la 3 F. To traduire en second en chiffre et puis si nini en chiffre. 666 marque de la bête. Ndoka vino za moi so chanandako. Mais ce que lingi azala pe bonheur dans la Bible, c'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Il ne faut bongo la moi si on a article na ba FF a changé té. F a liboso est à la fête. F a mis ballet, est à la festival. F a mis satu, est à la na biso. Neso F a mis satu. Tala okufa. Okufa. F a mis satu etika la femme. On la ninga bien.
Siko bino nde bizalem na mabe kozolaka basi bandumba yango bokomi kokenda ba côté kotaper les à côté. Mais lelo pe basi na tikika na bino te na côté la bino te mais na tombola bino ka muke. Mama nanga ba passer ba kosa bino. Rivalité il faut ezala po yeba makasi nao. Bombanda eza permis bana na Bible. Okamwenga bombanda eza permis bana na Bible. Nzamba zala ye moko a comprendre que avimba te. Autonda na za nzambe te. Asali satana. Mbanda nzambe eza satana. Lelo so okepa nzambe ozuto quelque pas satana. So ozo pas satana nzambe so ara nzambe. Abeto fimbu okweyo bambani. Lobi atombolo lisusu. Nzambe meka Job po satana zalaki. Po ayebisi satana sakana na Job. Meko simba molimo te. Nani mokonzi? Nzambe mokonzi. Mbanda nzambe nani satana. Donc rivalité faut ezala. Akeli mabela akeli likolo. Asali nzete asali mbuma. Asali musisa asali nzete. Asali makasa asali betap. Eloko tu ezalaka na mbanda nango. Yo moko mwasi munoko na yo mbanda ne lolemo. Non miso lolemo te. Mine sort lolemo bawelela nini? Bawelela nini? Lolemo apimela minu koyoka gwa biloko bawelela nini? Minu atafuni me gumu toyoka lolemo. Est-ce que vous comprenez? Donc yango to yebiso ke ndeko na ngai yo mwana mwasi ko banga lusumbanda te. Mbanda chelo mpende pe lakise mpende. Mandalati si ba mkuse peut-être si ba mkuse kolana ki ma pasteur te ba okosa bino. Mandalati tuna baby peut-être tuna baby. Mandati lanti pe tia lanti. Ate closile pe tia closile. Tala base ba branamiste bo mama bala. Bobo mama bala ba batela bino ba bomba beauté na bino. Ba bi moi ça fleur. Fleur faut on a pas de fleur mokile mona. Yo mona branamiste la tu la banana mututi na makolo ya mi pende na doit mona na te. Mi pende pe faut ça mon pépé. Yo bina paka te pour moi ça passe. Ta moi chez moi ma femme danse paka. Ngana pale moi sanga bina paka. To fani mana ndaku boyena kata chambre to yoka ndule bina papa vandela mama paka c'est normal. Kotanga Bible ko za musa nzambe ndete mte pekisho ke moi so la jipa mkuse lokuta. Est-ce que na 25 millième azaka bongo aka na ba jip. Tika lokuta. Moi ça na posa beauté le pe monana. Yo passé ceux qui le autres tricher maman c'est parce que en bas musuli bando dans mi pendete. Le loso qui mukuna divorce pour la na mi pendete. Le loso qui mbia la ndaka ser wana pour na mi pendete. Yango na ngina yebisa bino boye. Moi si aza pièce attirante ya via mobali. Olingo linga te lokola Jésus Christ akweya kaseka yo poko kweya. Lokola Jésus Christ andimaka mwasi ya bala ye bino baptiste bokenda poto lo tala na clôturer ka pa bino baptiste mi balo bokenda poto babake basi babala bino betela nzambe maboko oza égal la Jésus oza égal la Jésus babala ye selon la loi d'If parfois on marie s'opéra Jésus selon la loi d'If c'est qui parfois d'autres mobala me mango pa bota mwasi asengi mwasi na libala ba pesi ye mais Marie sikoyo a s'opéra ngo Jésus asenga Jésus na libala pone asenga libala. Selon la loi d'If, mais selon la spiritualité. Jésus qui s'habille, je suis le Père et le Fils. Qui vit le Fils, qui vit le Père. Je suis le Dieu de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la loi. Saint-Esprit, c'est Mobeko. Yemoko Yesu Mobeko. Il est le Dieu le Père, Yemoko Tata. Il est le Dieu le Fils, Yemoko Mwana. Marie, Amoni Mwana Loulier, Akopé sa dot, c'est pas Nani. Akosenga Jésus qui s'alibale pas Nani. Pour Yemoko Tata, Yemoko Mobeko. Marie a été touchée par le Saint-Esprit, puis révélée par le Saint-Esprit. Avant qu'il y ait 4 révélations, a vu parfait dans d'autres. A sopé Jésus qui représentait le Père. A Bali ou Ezaki Jésus qui représentait le Fils. A Bouki Mobeko Ezaki Yemoko le maître de la loi. Nengo zawana yo babalo na poto papa o mérité ango eza permis moi si papa la mobali eza permis c'est biblique mais pour passer à sosolongo faut vendre na révélation na pesi mbote nanga vraiment pour na chiter na pesi mbote nanga vraiment na monsieur Robert Mupengi moi na Mupengi na Paris babi yende siko sponsor nanga mutazo simbanga mikolo papi de Etienne Fumutsaku ve botika soda na binote na yebiki ba passer msuba komi ko bundisa nga makasi mais nzambo asimbanga nzambo atelemisa ki Moïse nzambo atelemisa Abraham nzambo azaki na Isaac na Jacob nzambo azaki na Obed na Abednego nzambo ana otika ngate na bino nzoto na nzoto tili fobo na bosani te Pati Niembo mon vieux Pati Niembo na kati États-Unis papa na Zana vraiment babi le petit Zana hein Zana le prince Saladin quoi le prince Saladin Zana le prince Saladin vraiment Nazana yo ton vieux là na bosanité soda na makasi na kati ba Soudaf
mono ayamba ba kantik chaque temps na ba yamba pour somme 21-42 na bosani yote John Mundeba. Donc mon petit nakata soudaf babi, l'intelligence et la sagesse c'est toi. Donc c'est toi qui fais la fierté du clan Mundeba vraiment en étranger. Donc Zalaka Rayo et sans oublier motema nanga hein na bosana raté mama bana amour à vie nanga na tomboli okombo na pesa raté po ba yini basé belé makasi ba lukanga na nzela na yo nde ba luka Jésus Christ na nzela Marie na bosani susute balobi yonde 10 yolo makambo za wapi 10 yolo mbo Jordan na kati ya Paris Ange Bila ou na kati ya Paris soda na bino yoyo na bosani te vraiment bo soutenir soda na bino hein ya vangu business merci vraiment pour na TV au PC soda mais TV na ko chawapi na bimi hôpital Palais zate ba partenaire na ba sponsor botiki pasta la la libanda siko ba TV ba pesinge pa ya vangu na ko chango wapi radio na ko chawapi oh vraiment za mutema na mo sunga pasta na bosani te vraiment yemoko na benga Amida Roberto yanga ya kati vraiment mama Amida Roberto na kati ya Paris mes big salutations ba be ki chasse lukinga te vraiment moté me suit au lukinga vraiment te mozaki na kishasa na bosani yote Amida Roberto yango yo pona mutu toi lingazo mosako liba boya basambwa nzambi na pesa numéro te maintenant pesa nko ya bokeju premier bokeju nanga ya numéro nanga za facile babi code mboka toujours 243 ou bengi na plus 243 89 31 666 o eza marque de la bête na nenga ki bonzambe quoi 666 32 plus 243 31 666 32 voilà on reçoit directement ngamo mosolo babo ba sambo même na nenga WhatsApp balobi Congo cool nde makambo biloko bobozo na oleka sur la chaîne msute boya na bino te no yaka na Congo cool na ko palola bino on a posa na landanga na Congo cool bo s'abonner massivement bo pesa ba tala émission ezana ba vie non ba vie ba luka ba vie ande vieza olandi donc bana Congo cool ya bino ngwana ba mbote na bino na musika et je crois ciao bye prochainement tokutana na bino que Dieu vous bénisse.